Votre anniversaire, voici l'occasion de dire merci à l'Éternel pour sa grâce témoignée en vous une fois de plus. Joyeux anniversaire! Mokolo ya kitoko. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach le poso ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esalaki ezambe esilaka te elonye nzuluka ekoma lokola batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bangongo yanga bapara baza te vilanga pasi baninga ye chaîne na bino yango yo chaîne ya bana na nzambe chaîne ya bitike Blaise Mac officiel bo s'abonner massivement pour la reçoit information nyonso ya ndeko na bino artiste. Que le Dieu des orphelins vous bénisse. Ciao. Soutenir album oyo tokibi babanganga mobilité toyebanganga aleki banganga nyonso eza Yesu Kristo nzambe asoutenir album oyo epambola bato bisika na bisika ebele tosambeli na kombo na Yesu Kristo o babababa ya sapoli kemba ya bababo nzambe na bomo oyo papa mutu tokima mpa na ye te tokimi na sa makolo na yo cet album biso toyebi bamaison te maison toyebi eza yo Yesu Kristo biso Sol famille, mi sol famille, 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 ré mi famille. Sol famille,
Nango, kaka na chaîne na bino YouTube, Blaise Mac officiel. On a dit déjà la répétition. Gabata, Tokyo, Tichi. Gabata.
rejeté. Que ça la beauté. Yes,
Merci.
nzete se koza modi soki babaki yo na nzete se koza modi soki babamboli yo na nzete se koza modi soki babaki yo na nzete abome se koza modi bana seke soki babambi yo na nzete se koza modi soki babaki yo na nzete se koza modi me ya biso nzambe andimaki abatama na nzete bekurusi abatama leliso ekotala mai alatebilaki bemabe babwakela yo bisimbo alatebilaki mabe babwakela yo lutumba alatebilaki mabe alatabilakeli mabe nyonso baloba na fami na yo ya mema yango nyonso bakoko na bino batika na fami ya mema botutu batika na fami ya botola malédiction batika na fami ya récupéra condamnation batika ya récupéra alatabilakeli mabe babwakela yo na fami bongo asi biso abambi biso na nzete bomoi oyo ezali moko yesu kristu patrik yesu aza nzambe yesu kishi yesu aleluya yesu Sous
résurrection. Il y a eu le lelo, c'est quoi. Ceux qui m'accundent, il y a eu le lelo, c'est la lune, c'est quoi. Et qu'on sait quoi, qu'on sait quoi. Il y a eu qui dit, qu'on sait quoi, qu'on sait quoi. Merci Nabana Nzambe Nyos bozaki na biso na moment kitoko à répétition. Je crois bolandi biso bopambwami biso beto pambwami na ndeka bozwi tango landa biso. L'autre senga bo s'abonner massivement na frère na chaîne Nabino Blaise Maka officiel. Faut faire beaucoup d'attention. Tant que côté na réseaux sociaux tu as remarqué que tu es vraiment ça la constat ba chaîne et fungwami ebele. Ba chaîne fungwami ebele ba cheka komba Blaise. Souffre Blaise Maka ba cheba mengala bi ba chaîne wana te. Ba jubele malanga ba tete na kati ba senga ba to s'abonner. Vraiment ça moi pas si vous musala ngondenge komi mais là on senga na bino somo libo s'abonner na Blaise Maka officiel. Vraiment na la veste de wana chaîne na bino senga libo s'abonner de bo découvrir musala on de kolana zo sala tout zo sama mopanzi vraiment c'est des mensonges bolanda wana te tika nzamba bitika pambola bino et sika tozaki na difficulté total et soutenir biso partageons la bande comme sous afin que musala nzamba ki liboso to la kaki bino déjà qui album ezobima je crois que l'ingenda 1er août de ce bimaki mais bimaki na chaîne yande ko na salendele mais biso mo sko to bimisa le 10 na chaîne na biso ya Blaise Maka officiel Gabata bola na clip na ngo mobimba et à nulle part ailleurs na chaîne oyo bientôt la ngo to semno daba live bomo na vous a déjà goûté loko ezoya vous allez belé na poto o bola na ngai funa tanga vraiment ba kombo vous a tellement belé mais na préciser ko pesa mbote na maman Cécile na pesa mbote na maman Thérésia bozebe